nakende ko proposer bango soki bako sunga basala ko poana bakote la pasteur tamba komi kuna ba violer mama pasteur to ba violer ba bomi be mwana pasteur na matanga ngapi na zalaki na komati na parquet nga Richard wana no na vanda te liboso ba soda na samba pona problème songolo mais pona ndeko wana même liboso ba juge na tunenga lobi et c'est là problème oyaka kolukela na vie ou bien comment parce que choc oyo etikala na couple na biso kotala ke lelo tozala isu na mwana te et si la bongo te ba violanga na tinda ba criminel wana et ça va que ça $25,000 vous appelez na mbongo église au bombaka mbongo wana au mona ki ke ba yeba pesi action de grâce to ba pesa ki gui boni na yote ka bane yo ça va faire une autre s'il vous plaît ça c'est quand même un peu papa s'il vous plaît. On a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostika ki est autiste men na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli simbité nous comme sous na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana na komi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation de récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Na pesi bino merci pe longonia parce que boza la biso confiance tokota na banda kuna bino sa audience. Nzambe ya pambola bino na confiance oyo bosali biso. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission, je profite pour dire un grand merci, remercier notre sponsor parce que lui, il est avec nous. Na notika bisote, ala na biso elongo. Yé mutapesi biso mbongo tozali nango.
yem na pesi biso succès tozali nango grâce na ye lelo pe tondimama liboso ya bato ebele grâce à sponsor na biso grâce na ye toza na famille grâce na ye lelo tozwi bino neti bandeko na biso boko soutenir émission oyo grâce à sponsor na biso lelo tokopema tozali en bonne santé comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels, il y a Chubiso Télévision ainsi que cette émission Bravo Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, je dis encore un grand merci. Tout d'abord à 100%, na moni bongo précisément na RDC, République démocratique du Congo. 30% de la population va l'émission Bravo Jésus-Christ. Mais tant on a bien. Na moni bongo bana ya Lubumbashi lolaba mama Fifi Masuka akosala musala malamu lelo lolaba itongami ekomi komona la mission ya bato nzambe ya mona yo désormais pas lobby akosoutenir émission. Merci beaucoup maman Fifi na bolamu kosala biso bengi chiki mukadi pour na soutenir émission oyo Bravo Jésus-Christ. Na pesi merci pe na ba héros dans l'ombre na komona Denis Mosolo Elias Thomas Fabien papa Eric bazali wana poete musala oyo kene liboso bino nyonso bolingi ko soutenir émission yo to sali bongo groupe WhatsApp ya ba membre de soutien oyo bateli ko pesa $10 par mois poete émission oyo et kene sous liboso parce que to na besoin to longo awana fikine to zo esika to na besoin ya moi caméra to na besoin ya transport to na besoin ya ba café ya ba sena nzambe et bele $10 na yone ko soutenir biso émission oyo za la toujours to za mbongo ya ko produire yango nzambe rozanga te ko pambola yo. Je m'avais dire bonjour na invité na mokola lelo nini ememiwe na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Chef bonjour. Bonjour papa. Babi on a kombo yana. Kombo nanga Gabi. Papa Gabi. To mona ki obenga ki biso mokolo eleki obengi biso lobi makambo ya koloba. Et dis-moi tant on ko déranger mais papa chic to comme wa est-ce que ozu batwango lelo en fait ozu batwango o oyeba ko lobela bango makambo oyo sala. Kasi peuple de Dieu bakota la biso na lingi o relater li solo obeta li solo ndenge bandaki ko bossa ne lo côté mais yambo lo lenge nini o découvrir émission na biso. Bon, les émissions moko etala baka déjà makasi et likambo na nango esenga kisko na bandolo baloba na zolo banende ko moko abisinga te na nde émission moko le kana chez Biso Télévision bango basunga bato basana ba problème boy et na sila na bango za na facilité ya ko retrouver sous pasteur parce que problème on a nango papa na ngai soki ya solo penda bo bengi mosali nzambe siki bo biksi mwasna so bo bengi ete de liwe so kota lisusu komona ngandi na ye awa fait déjà bana mibale sikona oyo ekomeli mwasi na ngai ça fait qu'il y a qui na ba église na prophète ne soit zolo mobile na za na vérité moko il faut bimisa à confesser. J'ai eu le temps maintenant sur la moi sanga pona ebisa makambo na sala papa est-ce que vous aurez si nga pena bozi déjà pasteur pasteur azami déjà mais ya moto ko tsaye yo banda ko relater biso eloko ni osala ki pasteur nazaki interprète pasteur. OK. Église ezoma na commune. Église ezaki na limité. OK. Siko moko ya ba partenaire église papa moko azo sunga église atika elupango na ye. Kula souvent son assisi ko interpréter papa na zana na bureau. Ça fait que tango ndeko wana yaki komona pasteur ngaza ki wana. Problème na ezaki atiki lupango asaki kubanga uchambongo na ena ndako. Tukwaza ina confiance papa et pasteur na ngai. Asi mbongo wana ya otiki na pasteur. Donc ayo zango lobby. Batona yo kindingo wana. Oh. Ba difficulté na zaki nango. Bongo ezali boni o ayiko otiki la pasteur. Et puis raison ezali nini o ayiko simsa pasteur lobby ke aboye otiki pa na ye. Montant ya mbongo ezali combien? Ateke le pango na $25,000. $25,000. Tu vois abangaki moko ko bomba peut-être kozwa likama na ndako. Et en plus ndie kazo apesa ka lobi mwasi na ye de soka moni mbongo. Asaka mwa mutema moto.
esengaki pasteur abombela ye osusi ezaki fo asala makambo bavoyage nde apesaki ide na ye yango pasteur abombeli mbongo mpo yozwa lobi nga sikoyo ntango nayoki ndenge wana nakenda oluka bavie moko ya basoda tozala na baquartier oyo nayebani na bango ye nakendaki kopropose bango soki bakosunga basala kopo wana bakotela pasteur po pasteur aza mbongo e bango bakendaki kokotela pasteur ntango bakomi kuna baviole mama pasteur babomi mwana pasteur ya 14 ans baboma ye baviole ye poke pasteur ayokaka pasi abimisa verité apesa bango mbongo wana papa nazosouffrir likambo na obimisa oyo to baviole babomi mpe mwana pasteur na matanga nga mpe nazalaki ntango bandoki osala makambo wana kuyo ozalaki na bango elongo otikaki libanda yo ozalaki wapi ntango oplanifie tout d'abord ntango ozwi nouvelle ke pasteur azwi mbongo epuis oyebaki ndenge nini ke pasteur amemi mbongo na ndako ntango bazalaki kosola pasteur mpe souvent na ndenge tozela mpe mbongo église mpo bazoyeka mbongo ya papa na te bazwaki mpe na mbongo église ok pasteur abomba mbongo ka na ndako pasteur aboya mambo otya mbongo na banki parceke nga nayebi secret église nyonso mpo nga aza mpe interprète proche ya pasteur ok nayebeke mbongo pasteur akonda yango na ndako oto mpe bazwi mbongo wana apart mbongo wana bazwaki na mbongo mosusu ezalaki église mpo église mpe tozalaki otya mbongo ya toluka tosomba esika mosusu place tozalaki ekoma ye moke tungai tosomba esika mosusu to bazwaki na mbongo wana nyonso bayaki nango nde tokabolaki nga na zwi part na nga bango bazwi part na bango yo ozwaki combien total ya mbongo bozwaki ezalaki combien pas 25 000 wana bazwaki na 15 000 dollars oyo ezalaki ya église église donc total esali lokwa 40 000 dollars 40 000 dollars sikoyo ntango bozwi 40 000 yo ozwaki combien bobango azalaki 3 na nga moko tokaboleka neti 10 000 na korespecte nde toyokana na bacontrat na bango donc bone bokomani neti 4 personnes ozwi 10 000 sikoyo ntango yo ozwi 10 000 oyo ayo osalaki nango nini papa ntango nazwi mbongo wana nga mo mpe na kompena te mbongo wana kutu epengwisanga lisusu emanga na baambiance baloyenge tel mpe ke mwa ndambo etikalaka nde na bandaki koteka mwa bilo mo ya boutique mais vi na ngai na mbongo wana etikalaki su obonga te tel mpe nazalaki na bana na nga mibale bana baye kokufa bana bakufaki nini bakufaki ndenge nini nini ebomaki bana bazalaki kaka na maladi moko maladi wana yosala ebandi kovimbisa bana libo finisi abandi osala fièvre butu mombata bopesikisi tozokende na hôpital baotala bana boye maladi emonana te oyo ya liboso esalaki kaka une semaine oya mibale ekotikala 6 mois après ya ye ebandaki etungisi ye esisinga na mbongo nyonso nazalaki nango siko nde na oloba boye ya madame nde eza pli pire madame akobelani madame aza na zemi wana do makila ezobima mikolo nyonso makila na ndenge moke do na miniti oyo basala nzambe balobi na nga même temps na explike madame biso kolobi vérité te yebaki nga mpe na kokufa to nakomobanga mwasi na nga bakufa omona ye bolukila pasteur na confesse peut-être eza kanda ya nzambe nayebi te soki yango nde kosala maintenant ntango osalaki ku wana parce que toyebi ke soki moto asali crime azongaka kaka na lieu ya crime wana lobi nango ntango babomi mwana ya pasteur ozongaki wana pasteur azalaki na etani nayaka mpe wana nazali kolela mpe leli nazokonsole mpe papa na mama koyesa bango keno ezaka bitumba satana motuka ye kotante bino nakonsola ye mpe pasteur pourkui ayebaki apesenga confiance nazala mwana ye azalaki mpe wana na asiste mpe na matanga kambo nyonso
d'ailleurs kutu comme na tamugo papa zaki tema mbongo so esili alilelanga kutu soki na ko luka muta ko déficit fiscal ta $50 pour mama matanga mais bimisa kapete on assista kapena na matanga mubimati na suka mais na ibaki kinga indi mutu na laki sima makamnya so. Est-ce que n'engé pasteur a vivre na yo côté ni pasteur a ne se comporter mabe pour ba pasteur mususu be ba mbaye ba boazwa leçon et pas na yo le lenge ba maltraiter ka tu ba traiter ba interprète na bango ni ne kuta kyo pour ça ya rosala makambo wana et pas ya pasteur parce que zali papa na yo bozara na tout le temps ana ko se comporter mabe ni ne tena ko sa makambo nelo en réalité pasteur azaki penza ko se comporter mabe te mais problème ezaki kake mbongo so ekoti na église ngapena nazaki ko se retrouver te. OK bon on va coûter combien par exemple beaucoup ndimi bazaki combien bon combien selon yo bon naibaki souvent neti biso na église ezaki so offrande du prophète ekoti moke 80,000 au moins na pasteur tam so esiliga bwa peso 10,000 80,000 les autres revenir na valeur il y a $40 sur $40 $35 wana mongo iko kota na culte normal offrande il y a prophète. OK biso ezaki so ki offrande du prophète ekoti nde parce que eza lokola pasteur ateinga na interprète na ye. OK to naza na moi droit wana na nukaka offrande ya prophète à part mafonza pe ezali badimi pe ezali 10 ezali action de grâce. OK donc yango wana etema na mona eki mbongo ebeli bongo na otikala ozonga maboko ya pasteur te mena récupérer on ndenge wana yango mona salé ba associé na yo bozwaka likanisi bomona ka bango bato yo bosala na bango acte wana tango mona pasteur akufaki bango bakima bango nyonso bakenda Angola kotangola boyo kimaka te pona ni nandima te ke baoyeba kisanga temani nazala na pasteur ezali mpasi nandima ke baoyebisanga. OK maintenant moi si na yo nde atindi yo oloba to yo moko conscience na yo nde ememi yo oye po moi si na yo abika donc si moi si na abelaki te olingaki oya osenga pardon n'est-ce pas conscience ezala oyo mena ndo mona na obandela o ndeni parce que nandi tozala na pasteur na omi tuna kusoka bimi awa esukila ndeni po naza vraiment os na ya naza mutaza kopesa vraiment confiance do nyonso ya yenga na yebaki yango tunayebaki ke donc likamba boye na obanda ndeni oyo suka ndeni mais place na komeli na moniki naza na choix te parce que sala yango tere na otikala siko na mokili na ba 100 mois 600 bana. Tout ce temps ici makambo il est qui combien de années za mbula ba mois et ça mi quand donc ici le quoi une année et 3 mois. Une année et 3 mois. Tout ce temps là bon on a rappelé na bolongo église to za kana kata église. Salaka mena zaka est une des fidèles peut-être. Donc comment na likolo. OK, église bonisko e pasteur ningi après ko yibe mbongo wana itana e comment ndeli. Omona kaye na ba suka wapi na batu wana. Parce qu'on a qui proche là. Bon, et comme les pasteurs problème sérieux parce que tout ça qui n'a ça qui n'a wana kolombo wana ya katumboka aluka pasteur kutute comment on mutie ba justice et pasteur kutute tout le ba TKP église tout ça qui n'a ngo parce qu'il fallait kufutaka mtu na mbongo tabo bishe ba TK do ba comment osambela kutuna ndako na ngapi na sambela na bango defo. OK. Donc si quoi le pasteur a obligé à ôter le pango église pour rembourser na tongo donc il y a ka le même jour matanga ça la paye maman na des autres. OK. Obligé ka ifo mbongo na ye pasteur mais quand peut expliquer abina tikela ko ka mbongo lobi commande lo ebisanga boy c'est que ngako sala ngo makamna. Est-ce que oyebi ke makambo sala ki on ezali mabe bako kanga yo pe ko sala boloko osoyeba bon ce qui pasteur a décidé à kanisa. Bien sûr que oui pas na biso c'est tout protéger mais celui qui est pasteur le bino nature na boloko au moins on mabeto malamu ça papa ngazaka mwana ya kanisa yesu ngazaka mwana ye. OK, ça va mesdames messieurs boyoki li solo ndenge leki ce qui te comprendre li solo
ndeko na biso ya mobali azali bongo azalaka interprète ya pasteur na bango na kosala interprète kako interpréter voulais-je dire mondimi moko église tellement biso en Afrique tonimelaka ba pasteur na biso oyo eza pe mabe te parce que surtout moni pasteur akotambola malamu pasteur ana bizali malamu et puis akobanga nzambe tokosaleka confiance tango mondimi asali confiance et pas ya pasteur ateki lopango na ye pour asala bafaire entre guillemets tu connais pas papa simelanga mbongo na oya kozwa yango après kotika mbongo epai ya pasteur interprète na ye ayoki conversation ya pasteur na mondimi na ye tellement interprète pas yebi que pasteur na biso bandimi bandeko balandi faut faire attention il y a des secrets on peut pas dévoiler à tout le monde donc déjà interprète yebi que pasteur alingaka banque te wana ezaki faire liboso oyo esali ke epesa ye mayele azwa bato baya kosala makambo asali wana parce que pasteur alingaka banque te ya mibale quand vous faites des choses d'argent mitema bato toyebi te faut faire attention makambo mbongo oza bedo so makambo mbongo solola faut faire confiance mais il y a des confiances bakindana na musika te ndende kwa zwaki baninga bayei na ndako ya pasteur na koya wana ye apesi da schéma nyonso ke bo conseiller tellement pasteur a mon monique de moi mbongo bato a résister à la fin on a y a tué l'enfant de pasteur na comme pasteur comme la pasteur ko violer moi si a pasteur pasteur ce qui n'appelle na kanyi mutema on peut éliminer même ma femme pasteur a cédé aye ko sa place mbongo ezali bazuye le $25,000 plus $15,000 oyo ezaki mbongo azali na kati ndako akena mbongo nako kende koyoka sango pa muto pa yaki na mbongo na ye incompréhension na pasteur en tout cas pas pasteur osimba te to chanda no mopanzi pesa nga $25,000 nde toyoki ke ipare ke batekaki lupango place église pour que a rembourser mbongo bomoni ke mbongo lukeli pasteur makam il y a des pasteurs aussi faut pas accepter tout le monde toute chose muto yena mbongo na ye papa similanga faut pas accepter ça bangambo maintenant aujourd'hui tomoni mwasi na ye akobela après avoir planifié makambo nyonso wana victime comme payer abungisi bana mibale s'il vous plaît même malade bavi mabumu bakufa entre temps mwasi pe yako ana zisebi maako tanga makila oyo ezali que tanga moni bongo avoué pas madame na etala makambo na salaka peut-être pour na ye que makambo wana nde ekobuma mwasi na ye raison pour laquelle il nous appelait pour demander pardon na pasteur ndenge a se comportaki na passé na ye est-ce que vous allez passer wana nde ememi en état oyo to pe saka coïncidence mesdames messieurs tout la na spot oyo pour se retrouve to bengisa parce que toji pasteur na mwasi na ye bazali tout la na spot et pour se retrouve pour la suite de cette émission bien sûr. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katina o esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike, maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, ouais, les affaires ya bana, tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus, ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo, parce que le biaza papa ya borfelin, biso toza bana ya nzambe, tant toko soutenir bana wana, tozo ko tsanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango, parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants.
tobengi bato nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe mpona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda nde na ye auprès na bino kobondela bino mpona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, c'était là les spots de maman Sheila Mwanda pour soutenir orphelinat Oyo. Ils allaient na mitike. Merci beaucoup, maman Sheila Mwanda. Je tiens aussi à remercier votre mari, pasteur Stani. Merci beaucoup, papa, pour votre gentillesse envers des orphelins. Que Dieu puisse te bénir encore plus pour que on peut s'abandonner pour lui Père Omela. Je dis, je salue aussi ma femme, Lydie Moukademe. Papa Chic, chéri, ma femme, je te salue. Là où tu es, Lydie Moukademe, ainsi qu'à mes enfants. Mesdames, messieurs, Nadana Plateau avec papa, pasteur et sa femme. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Na Yambio, na émission Nabiso. Les allez, c'est tout d'abord, il y a quoi accepter l'invitation. Je pense que tu briska kyo, mais au sali, malgré ma kamouibele, on dit qu'on kouyei. Papa, comment on a, s'il vous plaît? Richard Kalem. D'accord, merci beaucoup. Maman, comment on a? Régine Ngalola. Maman Régine Ngalola. Ok. Vous allez pasteur, il y a église. L'église les salue. Le salut. D'accord. Tu bénissions les lots, bien sûr, tu n'as fait que c'est tout bête, maman solo. Concernant ma matali, dîme, na pardon. Donc, le terme d'habitude, quoi, les lots, ils allaient pardon. Pour le pardon. Est-ce que, c'est là où, en tant que pasteur, pardon pour n'avoir un ensemble, ils ont un rôle. En tout cas, pardon pour n'avoir un ensemble, déjà puissance et libération. Ok. Mon tour a yebi pour pardonner, c'est que a yebi penzambe te. Ok. Parce que biso ba oyo toyeba ka Yesu te. Mais mutu moko boya tiki ngwende na ya bokonzi a kiti na mokila lati nzota bomo. Andimi alobi leo na ke kokufela kingandi na kingandi azima sumu na yo ekomi ya ye. Donc alimbisi ya yo ya meme yango akufi na esika na yo. Yango moni na 1 Jean chapitre 1er verset 9 si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous. Dans autant la teke obomaka osaka soki nini osaka esaka conscience nange sala ke na sala ki mabesongolo na ko liboso nzambe ndenge David abanda ko sala kotala makambo David abanda ko sala akokaki kozala te l'homme selon le cœur de Dieu. Okay. Mais ce qui a bimaka l'homme selon le cœur de Dieu parce que David a yebaka loko babengi pardon. Okay. Azala reconnaissance ce qui a coué par rappeler à zongi na mabele nzambe limbisanga nzambe sepela kana attitude. Très bien. Et moi senga tsona ba na nzambe il faut to yeba olimbisa to yeba ka koyoka ka ba pardon. Vous allez vraiment malamu. Papa, vous avez un mauvais souvenir à vie? Est-ce que ça arrive des fois que vous avez un mauvais souvenir mon corps soko kanisi yango et ça la copasse na mutembe ya mona pe ça on a tapé maman mituna parce que esengeli to me comprendre parce que tam na biso zali pardon to ko le sur là ko limbisa est-ce que vous avez na basala pe ma bien vie un mauvais souvenir? Ah oui hein moteur kolobaki akuta na ba mauvais souvenir te bon na ebité mais ezali po naza moto. OK. Donc, combien de l'épisode t'as mis balai? C'est comme ça la possible. Bon, mon sous bon, on a nanga ko minimiser ngo. Mais le moko salama oyo le tikalanga choc. On a lobaka nzamba limbis. Aninga ko beta ngote na miso madame nangai parce que Zambé mo bayebi. Na utakoleka na moment moko boye je crois une année passée, si je me rappelle bien, nazana mwana nanga moko bon mwana te partenaire, azala ne libanda me soutenir misala nzambe. OK. Lokuta mabe abandaka kozangisa loko te. Ba dimna ye ba action de grâce, tellement ngana banda soutenir na ba prière, mbala mosusa teka lopango na ye o akota na mo abakisa akota na monde ba fait.
confiance azala nango pa nanga aye kozwa mbongo wana, je crois à l'époque c'était 25 000 dollars. 25 000. La confiance azalaki nango aye non papa simbelanga ngo lokwa naza na posa na banda bafaire so na lobi ke nakende ngo na ndako naza na mwasi moko boye azaka motema moto so amoni mbongo yo za papa na nga naza na confiance wana simbelanga ngo puis nazalaka vraiment na confiance ya babanki te nga na esenga bia oui même ngai nazalaka vraiment na confiance ya babanki te po babanki yango ya biso ezoka banki ebandaki ekangami mbongo nyonso ekei donc même ngai nazalaka soki mbongo ezalaka vraiment na ndako na comprenaki te soki ezalaki diable soki ezalaki mpe yango baba mokolo moto akufa keyebanaka te nazwa mbongo ya frère na garda na mbongo moko ya église mpe ezalaki wana efalaki tosomba bamapangu mibale panzi na nsima po tofongola l'église. Mais nayebi te soki mbongo yango nde ezalaki mbongo ya mvutuma o soki mpe ezalaki mopepa mabe elataki mbongo yango kaka na meme nui wana oyo nazwa mbongo epa ndeko wana na gardele kaka na meme nui bato bakotela biso ame arme baye kodeklare mbongo pesa biso mbongo oza na mbongo moko bombi na ndako papa nanga nakenda na ndenge nyonso nga bino antuka na ndako na mbongo te o non oza paster oza na mbongo na ndako mbongo te papa yango nalobi nalingaka kobeta lisolo te viola mama pasteur na posasi na nga po na shok wana nabimisaka mbongo yebisa bongo alobi antuka na mbongo te nazala na mwana mwasi moko nzambe apesa biso na union oyo apesela biso na mwana mosusu te ataki na 14 mosusu azalaki wana viole mwana kosisa koviole oyo mosusu atikalaki wana mpo bazalaki au nombre de 3 si je me rappelle bien mosusu azalaki wana bia yo loko ozomema biso na baventure bon nzambe ye moko ayebi parce que la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes ayebi te nzambe alingaka te yanga nini nde natalinga soki obimisi mbongo te yo nde ozokufa natali mwana deja kufi madame azala violé gabi ok nazala mbongo bato basimbisaki nga te mbongo bato te na mbongo bato na mbongo ya église oyebi yo moto obombaka bimisa nyonso so obimisi ndambo otiki ndambo okufa mama lobi papa libere ba nakota nazwa mbongo nyonso ezala na kesi église ekozala ba 15 000 plus 25 000 wana na bimisa na pesa donc ndenge bakozwa mbongo babima bakende natikali na ebembela ndako mwasi aza viole fazwa batraitement approprié na tongo mokolo mbongo faya kozwa mbongo na ye abanda akende bisombasomba mpo abanda bavoyage na ye ndenge alobaki na kompona te yango naloba ye nga alobi seke ezalaki en foutement ndeko wana akomprena teke na matanga akomprena teke nakuta na baproblème ebele na meme nui wana nakoma te na parke nga Richard onano na vanda te liboso basoda na samba mpona problème songolo mais mpona ndeko wana même liboso bajuge na tune nga alobi ezala problème oyaka kolukelanga na bi ou bien comment oh non nga namonaki oza pasteur nde napesaki yo confiance mais ok bapaster boza na bino bescro c'est comme si ye moto acréé omona ye moto acréé papa na nga oloba nini obayokelanga mawa te nga na mwana na ntongo baokende kotika bembe na morgue retour na nga naputa moto avandi donc elobeli eloko te papa nakenda ti liboso bajuge na samba ekomaki naki ezala prison pasteur escroke mbongo bato ya mondimi esalaki na sinya bapapier na yaya na nga ndeko na nga liboso ya église na jiraka na sololi na église nga alobi tala likambo ekomi tala nde nauti orelate yo epuis ndenge naza na matanga boyebi eza likambo boye mais nga papa na bino nana esika mosusu naokezola mbongo
en tout cas toluka moyen toteka esiko tokumisa na nzambe totala soki nzambe wana mu place ni po to soki fongo miseki yenda fongoli ponga kenta ko luka ndeko wana teke ya kosimbisa na mbongo mais nzambe lukia fongolela nga brèche moko boy o ezokolitela na malere na kati ya ndako atande ba musuba lobaka pesa nga motema ya Job te papa motema ya Job esengeka Job na zana motema Job azana nango na ba problème Job akutana nango esengeka ye yoza Job te oui ata ba pesa nga ngo lelo malgré na homme de Dieu nakutana problème lelo lobi ndeko nanga mayele selaki mwana mbali ana telemi na ye na église nga lobi na sa papa na bino boyebi onetete nango nazana esika musuno ke defa mbongo te nazana esika musuno ke zo mbongo te so moeza toteka lupango ya Christ comme ça nanga na bino tolela liboso nzambe wana puis nebisa ki nzambe nga lobi mutu nyonso ya kotaki na nzela nanga po nazana problème mutu te depuis ko bota mananga Richard ti lelo même moi sinanga yebi nazala kankine te mais mutu nyonso ya leki lelo nga na oteka esika o epesaka yo lokumu esika o mutu musoko za tana ba problème na ye aye a solution na oteka ngo na ke comme ça seconde ndaku nanga le lupango nanga moi un quart wana na zaka nango et comme église mais mutu nyonso ya tana sima ya problème on a ebisa nzambe na tshio na preuve yo ndekutana na mutu wana po ngai na oloba nini ngai osala nini mais na tshio liboso papa nanga donc eloko oyo ngai nakutana nango ya mabe na vie oyo etikala nga oyo ezaka lelo mosusu tovandi okokobosana yango te yango wana mwana biso nga bina minimize mosusu parce que na vie toza na bamabaku tokutana nango me oyo pende etikala nga ti lelo nakokaka kosurmonte yango te eza oyo histoire ya kobongisa mwana. Oui, c'est tout ça. Maman, mbote lisoso. Mbote papa. Namoni o tango papa obeta lisolo tie miso na se. Yebisa biso na no tango bandaki ko violer yo. Choc ni otikala nango. Ya komona lelo yo kobongisa mwana yo moko. Pe nzamba tikala kopesa susu mwana wana tima na ngote. Et puis komona tout d'abord na lolengi obongisa mwana na yo. Kandi mobali nanga utoloba. Nalinga vraiment kobeta lisolo yango te. Parce que choc oyo etikala na couple na biso kotala ke lelo tozala isu na mwana te. Et si la bongo te ba violengai vraiment et puis ko violer yango et me manga na kumoko donc ba viola kanga na ndenga mabe donc e boujanga tu na matrice parce que tant to kenda na hôpital ndenge ba consultant ngai balobi esenga il faut ba balolanga matrice parce que nazwa ka penda choc ya makasi na kati ya matrice tozala na choix te na mbali nanga esenge mbali nanga nzima babalolanga matrice nde na sabe babalolanga matrice à cause ya viol oyo ba violanga yi yango moni ndenge toza boyeto na otikala kobota lisusu te nga na mbali nanga non mama à cause ya viol oyo basalanga na koka kobeta lisolo oyo te Courage. Pangusa maya miso mama. Na ebi ke nemi solo ya pati mais pangusa maya miso s'il vous plaît. Pangusa maya miso pardon. Papa na ngai omoni tozali bato. Bato yo basali yo mabe wana. Yo souhaitelaka bango nini? Oyo basala acte wana. Bon, je crois naebisaka yo nayebuti oyebisa yo pardon nayebisaki ka nzambe justice nende sa soki na nzambe abandaki koreproche nga na esika moko boye alingisanga mais soki nzambe atikali koreproche nga na eloko moko boye te seke justice nende sa tala kaka ndeko mwasi ti lelo ma ya miso bino et puis naza na très jeune o lelo fo nazala na bana mais pona eloko moko boye esalama mais esalaka mwasi nanga koma stérile oyo nanga mobali na ndimi alukaki yango
na force na ye moko te eza eloko ekomi po ekomeli na ndako na ye ya libala na présence na nga siko na koloba teke no te eloko esalami boye ezaki nga funa luta non wana ekomi siko problème na nzambe ye moko. Voilà, naza na surprise moko mpona yo papa. Moto asalaki mabe amonani me yambo tokotisa ye asalaki mpe mabe na interprète moko boye azalaki mpe pene na yo ye mpe aza victime. Bokotela ngai s'il vous plaît, bokotela ngai interprète ya papa. Interprète na yo ye pa kuta na victime ye pa za victime na makamba kutane de beaucoup misato interprète na yo place akendaki même problème vraiment. Alors wana mwana na nga azala penza na sia makolo na nga bon mais moko ebivi yango ndenge ezalaka ondira sepelaki akende koevre ailleurs bon mwana kokanga ye ezalaki te apparemment oyebi na moto olobela oui ntango olobi déjà interprète na nga c'est mon fils donc aza mwana nga Richard nde na bokoli na ndako na nga. Ok. Mwana na bokoli penza ba classe na ye pe ko banda deuxième secondaire je crois tie ya kendo silisaka sixième na yenga na futa. Ok. C'est une bonne chose. Je profite pour dire un grand merci à ma membre nyonso ba soutenir émission yo. Bravo Jésus-Christ. Na o cité ba kombo. L'autre fois na ba ki mondamu lebe na ko bandamu. Tika ko benga s'il vous plaît. Botika ko benga. Botika ko benga. Bon, bataille belé mais na on sélectionné na par hasard. Papa Alain Blaise na pêche mbote. Maman Aminata na pêche mbote. Maman Srid France, maman Srid Afrique du Sud na pêche mbote. Maman Bibiche na pêche mbote. Maman Cecilia na pêche mbote. Depuis Dubaï. Maman Deborah depuis France na pêche mbote. Où tu acceptes le téléphone. Maman Joyce na pêche mbote depuis Mwanda. Papa Emmanuel mbote na yo. Papa Mbongo na pêche mbote. Papa Mbongo depuis Allemagne na pêche mbote. Maman Geneviève na pêche mbote. Maman Georgine na pêche mbote. Maman Gisèle na pêche mbote. Maman Gisèle Kassoto na pêche mbote. Maman Maggie na pêche mbote. Maman Isabelle mbote. Papa Jacques na pêche mbote. Papa Jean Didier mbote. Papa Jean Pi mbote. Maman Joël Jolie mbote. Papa José mbote. Papa José Ke na pêche mbote. Maman Kanyeba mbote na yo. Maman Laetitia. Maman Arlette. Maman Bonheur mbote na yo. Maman Esther. Maman Féline depuis États-Unis. Maman Glody. Maman Glody na pêche mbote. Maman Irène mbote na yo. Maman Jacqueline mbote na yo. Maman Laurette. Maman Mami. Maman Solange. Maman Néné. Maman Mami na pêche mbote. Maman Marie Belle na pêche mbote. Maman Jeanne-Marie mbote na yo. Maman Marie-Claire mbote na yo. Maman Martine mbote. Papa Maxime boza ebele mbote. Maman Tchala mbote na yo. Papa Lucien, maman Néné, vous êtes très nombreux. Merci à vous parce que vous êtes membre de soutien. Désormais, bad personne dans les cas. Oyo ou banakumona, ba remerciement na bino. Beaucoup de papa s'il vous plaît. Voilà, il est là. S'il vous plaît, Yaka. Bonjour. Bonjour. Ça va? Sois mbote papa. Bonne. Yako vanda. Ya kala boy. Vanda. Comment va? Ça va. Hein? Azali. OK. Au début, on a interprète na yo. Bien sûr. Ah d'accord. Papa bien sûr to le belaki ni kambuya pardon. Omoni na rosenga na yo kimia parce que moi no ya yo pour ne pas toujours tamingi ala makambo sengi na loba na yo. Na rosenga attention na yo et pas na ye. Mais na robeta cette mingi na makambo. Est-ce que comme ça vous verset mususu ko ya pardon? Na vous appelez ça Bible? Yo te papa nanga to na émission. Ah d'accord. Yo comme moi no kasi makambo moloba pour c'est important. Merci. D'accord. Koloba fuka mate. Te. Tano ya uvanda. Pai. Sumoninga awa. Nasaka mwana. Obe iko masiko na vina ngai soko tiki nga voma.
pai na kufa. So moni ngawa nakamia so komeli ngam na salamu ngande mutu tango kolo papa Vincent yaka otika mbongo obombela mbongo ne alupango bebike na zaka wana uta ote tana ukaima mbongo wana isala nga mutema bien te ngam na yukana na ba criminel ou ba côté la kawana OK au niveau sa comédie au niveau créer scénario comment Papa, pardon, Zilena. Zilena, non, c'est ah, tu qui non. Toi, tu es non, tu n'as souka. Au niveau de l'obani, que ba criminel ou ba côté la miso. Yonde mtotinda bango. Papa, il y a une mission non pour créer un problème comment? Non, s'il vous plaît, papa. Non, pour répondre, il y a une mission pour créer un problème. Non, s'il vous plaît, papa. Yo, papa na osengo maîtrise na osengo maîtrise na makasi omone to zaboy c'est ça na tinda ba criminel wana et ça va que ça $25,000 vous appelez na mbongo église au bombaka. Lelo na Kinshasa, ils sont pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Locola 20/20, 20/17, 20/15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na ye. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Bakende bazwango bai ko bomana o violer ngam na tinda ibango te bango moko amba bomana o violer na tinda ibango na tinda mo bazwa kambo pona na tinda di bango na tinda ibango bazwa ndi mbongo ozano ya yo mbongo wana omona kike baye ba pesi action de grâce to ba pesa ki gui mboni na yo te bane s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Na santé za bien te. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas mal. Sache-le bien. Papa, donc non penda mabe ponga na koma na justice. Mama babisa na koma na justice na samba
il faut qu'il a samba paix. Ok. Au moment où on est à Panaye. Avec disponible, token naïe. Yo, on veut pas qu'elle fasse l'église de Tekama. S'il vous plaît. Oui, Bango. S'il vous plaît. Qu'elle fasse l'église de Tekama, l'église ensemble de Zonyoman. Oui. Moto kosala mabe akoza musika ta ozalaka na ta makolo yango oyo Via Kazawa. yo na matanga yo oyo na matanga oyo mama obali kokonsole nga oza yuda Maman, s'il vous plaît. C'est Nabi que ça fait très mal. Nabi que Bodan n'a pas si. Bon, ça c'est le mot à ma béawa. Nalingue ma bé komate. Asa moi ma bé. Papa, est-ce que vous pouvez coller ça? Jamais. Papa, tolimbisa te totina Bible pembeni. Pona ngama pasteur. Na zino Bible. Non. Atakuti yesu l'église ayaki pa panza ki matu. Jacques, maman. Koyoki. Papa. Oh. Au moins, ce qui est à Bandeko, Yotuna Kingawana, innocent qu'il était, que mon lit m'a bien dépoté la guibango, mais mi bango tescambongo, ça là qui peut-être. Donc, le bakano, ah, bah, ça là qui est loco va y éviter. N'est-ce pas, son épouse, papa, limbe, ça, bango va y éviter le beau, ça là. N'est-ce pas, Bandeko, Wana. Mais n'est-ce pas, il a pas na reta. Le plus de temps, moi, nanga, tina, on le ba, moi, nanga, moi, na katanda. Ayebi pasi ayebi na ba faiblesse na ba difficulté ya ndaku ye ye pena za muntu ko ke coopérer libanda poko sa ba tomber na katanda po avanga kinini ndako ele ondako avanda ndaku na futa kango ba konya na ina ndaku na mutu biso nde tozo ba charge lebite ba sana ka bela mo onde nini papa moi mobali o fasamba lokola ye ayebi bapolisier wana basalaka buzoba abimisa bango po ye pena kala sauve sike ye fi baktiano mabombo obala nde namoni ye na otikete ye nde na otema boko comme ça ye fa bimisa bapolisier wana Bani na papa nasaka mwana ye so akangi kanda boye mwasi nanga akufa papa yo pas kufa na ebisa yo que après ko sala acte wana bani mi balé pas kufa ki bani abungisi bala mi balé et puis moi si na ya ko bima makila yé mon conscience et reprocher il faut ya ko sengo pardon pour makambo ye komela ye ekata so akutana na problème te na vie anga senga pardon ayo senga pardon pour akutana ba difficulté na vie ngana bisa nsambe mutu nyonso atangisi makila na ndaku nanga vile na kimia te vile na ye mobile tangaka makila ilo na bisa nsambe na kababo lenge nanga depuis na ajini na kota na misala nzambe bangole musuba ye pene ba pasteur moko boye bifo eta ba pesio biso no sabe misala nzambe moko pemba ofana chemise moko boto banda na banda obenga ngo fils unique yango ka yo sukolo tandu zo zelo lata mais moi no yanga na otena programme na ngaya ndaku tozo privé bandeko na yo elo nini ozanga kozo na maboko ya papa na o mwana ya ngata bandeko na zo zo nyamale na sapa na pesa yo akeke lokola neti na ye propre mais oyo kana ke futa biso nde yango oyo na pesa ona kombo nanga faya sege moto ya moto na pesa kombo nanga kombo no yaki na famille na longola bona na moto déjà mwana yanga nzoka na zoki penda diable en personne na condition katenda papa limbisa ngai bon ezaki na point ni raison nango ezaki ni répondre papa mona ka yo ni mtu zo ambongo bilinga na zo na ngata ya zo ambongo ebelio zo na hote église a bo fongola na eti toma bandaka ministère na yende le début yo yaki yo pour contribuer ki na brique ndenge bandaki pour banende moko zo kimia on comprendre donc ce que d'autres là na air spirituel azam voté hein papa pour ce monde alobi ke na omona ozoka mbongo ebele siko na oloba ke mwana yanga ndabu o yalala ngamu na futaka olia ya muzuzu biso nde to soki paka na bolia ndabu ne pote bi note mwana na biso et puis majorité église ilo ko bona ke oloba ke note ngandi mutasala ebiloko boye mutamontaka kuwana parce que la moitié église va dire que moi on a biso liboso
Et puis, église était comme pour na, soit disant, moi, na ya pasteur, mon pasteur, qui a dit que mon boye, yango, l'église, on dit, comment l'église est comme ça. Mais, on a un sokambon, on a belé, papa, c'est na soin mon toc. C'est pas tant la mapole. Mais, c'est na soin mon toc. Moi, le panguana, un kawana, église, ndé mouté, somba, na mou, somba, tchaki, tunga, donc somba, la papa, le ponton, bassi, somba, le pangu, église. Si comme bon, on est belé, on a vu, moi, si on a eu à Congo, moi, on a coupé à Congo, à Tatou, il y a Dubaï, il va bétater. Panazara mwana. C'est ça, moi, la tête. Ala baya suka po, tomi na suka ya émission. Wosenga papa ndenge nini. Papa kila mawa. Uifari bonde la pona mwasi na ngai. Aya ko bonde la pona mwasi na ona ndako. Soka kete mwasa kufa. Kami wa place olimbisanga pardon. Tenga ko bengela papa ko so ya yete. Mwasi na ngai kufa. So baki ebondela mpona mwasi na yo po akufa te ebondenga na tikala epave okozongisa matrice na nga mpo nga mpe na bota yebisanga prière oyo esalakisa baye kolina lolimbisa biso lokola biso mpe tokolimbisaka baninga nzambe ayibai nga na mosali na ye ye nde apermetaki babiloko nyonso. Job 42, je crois 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est que non seulement les biso, Zamba yebakiam. Et il ne pas dit pourquoi Ndima qui confond la porte, on a malheur et kota. Soukanango, et to pangola qui est kaka. Mais le kola yé, oui, il y a quand c'est que a ogeno tambola likolo, oh. Bible de Banabison à Esaïe 59, verset 1 au Kitinango. Merci papa. Au Kitinango. Bible de Banabison que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles. Et ça bouché pour Eyo Kamabon de Nabison, mais ce sont nos crimes. Ndengo ya salaki. Au moins, c'est quoi? À côté de ça, sali crime à bon. On a évité Kota la yo boy. À 50 francs en bon, on est zate. On a évité sur la cosi. Zate, hein? Et bon, aussi quoi. Nomoni klimo yo salagi ndenge zaya zolo ba yango siko ebende le problème na vie yango nyonso ça de simba te simba comment tandis que na kwa moko be batuma be balela kapona acte mo salama ya na pasteur na tele makaliboso église na ote ya batu civil pardon soki ngamo ko siko problème ko na makolo nanga. Ensuite, tant que pardonner en côté, c'est que on a été à Rabatu, les alokuta. Zambé nanga limbisa. Et puis nga, Richard, na limbiso parce que n'est expliqué papa déjà une année passée, une année 3 ou 4 mois. C'est que n'explique n'année dans la kate, Zamba zo me biso na ba dimension zo me la biso. Parce que dans l'adage moi le bas d'autres fois les malheurs est bon. Tant que na matambouane leki, Zamba go me biso na ba dimension mususu malgré matrice à moi c'est n'a pas complication mais ça va on me biso na ba dimension élevé o ya on me la biso mais tant que yo envia qui a mukie c'est que lelo na simana o ya minene yo moi ndenge nzamba lokaki a écarté yo na mais tika nzambe na ngalimbisa yo nzambe na ngalimbisa yo na okoma na ndako na yo bondela na yebite so okoma wapi mama mwana yo limbisai lukesika na mutemo limbisai ndenge nzambo biso to bondelo nga mobali na sayela limbisa limbisa mwana pardonner. Voilà. Papa, quand même sur le sambo yasuka qui s'est habitué en beauté. Merci beaucoup. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu des armées, Nzamba makoki nyonso topesi yo merci. Ndenge touti oloba wa Job alobi ayebi ke oyebaka nyonso et puis eloko moko te etelemelaka bapense na yo oyebaki mokolo lelo ekozala boye koleka boye. Merci na journaliste ayambi biso mpo asala lisusu tokutana na mono yanga esika opase ekoti na vie na ye ekoti na foyer na ye mpo kini ekota lisusu
limbisanga mpe na maloba nyonso natiaki paske nazalaki na pasi pesa so kimia na bomoi na ye longola liwa mopepa maladi ekoti na ndako na ye ezala mosika na nkombo ya Yesu Masiya yo bete nyonso bakolia liboso na yo na mikumba na bango Yesu Masiya okodecharge kopesa oyo ezangi kilo decharge mwana yo oyo aye koluka yo sala ye bolamu pambola lisusu émission oyo eluki ekotisa lisusu kimia na mitema ya bato babandaki kolela na nkombo ya Yesu Masiya. Amen. Amen. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Alors, Nzamba Pambola Biso, Bandi, Libota et s'est réconcilié. Ceux qui Seigneur Jésus-Christ a zonité Tokutana. Bonne émission. Bye bye. En matière de voyage, nous sommes les champions. Global Service Patrick, une agence de voyage et services. Un cadre sécurisé avec un personnel qualifié et expérimenté. Nous offrons un service de qualité. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation visa, réservation hôtel et billets, service d'accueil aéroport, conception et impression de cartes, installation de système vidéosurveillance. Nous lançons une promotion de visa Mikili pour Bino. L'avantage avec nous, vous payerez après l'obtention du visa. Pour tout contact, plus 243 82 86 87 764 89 85 98 787. MK au Pacifique Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar.